oza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki edi na image eona osenga yo chicoté bango. Alors, merci d'être branché sur Adi Loba TV. Soyez massivement abonnés sur Adi Loba TV. Voici encore une bonne nouvelle. Le 15 septembre, il y aura un grand concert pour rendre hommage à Bimi Ombale et à Yalengos. Et qui a eu cette très bonne idée, il s'appelle bien le géocatalogue. La voix à qui porte Desouza Santo, Desouza, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adilondole. Boni. Oui, ça va très bien. Le Cambo Tozo Keza Solo, que yo fandi ou lali ou lubikino, ou kobet, ou rendre hommage na Yalengos, na Bimombali. Selon vous attendez. Oui, ils ont des avocats de Kaniseyaki, parce que au moni Bimombale. Azali grand frère nanga oyo na beti na épée sikamoko na Basili Loningisa et puis ya Lengos azalaki vie nanga ya quartier tozaki pembeni tozaki kozalaza to beti na famille adai on a beti na famille adai to betaki na ye alors na monaki ke ba vie no ndire ba bossa na bango banda ya Lengos akenda banda Bimombala kei na pena basaleli événement moko te pona ko zontre sur na mémoire na bato. Alors, na monaki idée wana yela genga na sololi na producteur nanga Freddy Mputu pour tazo produire nango. Ah Freddy. Je salue en passant Freddy. Conseil vous avez pas Freddy Mputu na tapis rouge et puis na sololi na petit frère ya Bimi Willy. Kasi on ngana loba. Au Picoli bakombo ou ya minene au Picoli lokola JP Boussi. Au Picoli lokola Willy Bin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ubenga ki bango biso na bino bilikana on na bina na Ombale na Willy na JP Boussi likana on. Donc bon Willy d'abord tozaki na poto na toujours ça l'album moko na Willy to sali ba remix ya Ombale ça cette chanson ba remix yembika na Willy Bimi à partir là on a proposé idée wana vraiment il était très content parce que bon tala izali ya nae Azalaki très content, c'est plein d'idées. Après, il y a une idée, il y a un chanteur qui a garder ma couleur. Donc, on a une idée à JP Boussi. D'abord, JP Boussi et Banda Kipe. Pour JP Boussi, il y a un album au Canada. Il y a un fichier alors, à partir de là, tu as un solo. Donc, il y a un JP Bozala. Je vais vous savoir na biso déjà c'est bon à confirmer malage de Lugendo à Bozana biso na ba misa mususu bon on attaque bateau dans on a retenu là nous allons Willy Bimi JP Boussi malage de Lugendo na texte mambo pongo pe na sima ochebana na sima tozamo na Kaima Doka hein Misapi Ebele, Londende, Kaima Doka, il y a aussi Manasima, et puis il faut les collèges d'accompagnement, na basse oncle Bapus à Ozala, na basse oncle Bapus, et puis na petit abisso, Mosika Sika Ozala, Misolo, et puis na batterie Johnny. Mais comment ça n'a été, ceux qui n'ont pas sanité, tout ça en souvenir, il y a Barono Sotouana, Nyoka Longo, Bimombale. JP Boussi, Yalengos, Nasima, na pona bosa bakoma simate, Manze kuna mbunda, animateur bazo boaka, nono azako boaka, kuna nasima, popo lipa azako bita. Ezayi koyemba, peko bin, si le même boaka bakri. Normalement, il fallait, ils ont prévu nono azala, mais moi santé dérangé muke soki ti na badatu wana ko rétablir non akozala na biso et puis chango akozala chango la comparateur ya Zaiko chango akozala na biso mais ils ont prévu dans animation non atala kozala ya on semble la ba bonne guérison pour azala na biso le 15 septembre. Mais ce solo on a bimi beaucoup tanaka anecdote mo on a bimi après anecdote mo on a na Yalengos beaucoup tanaka busolo la ka mo li solo bon Bimombale azaki d'abord matongi yolo to zaka collé donc déjà tu ebana ki na cadre ndoulé et il y a un moment tant ko sala ay ko longwa
tant bakabona zaki ba osa famille ade ngapi na ki ko s'intégrer na famille ade ya longo famille ade alors tant asali Basili Loning sa chanteur wa monaki ba ko demander na masolo ezaki nga donc ngana ki premier chanteur donc cofondateur ya Basili Loning sa donc ngam na rekitaki ba chanteur ba ni donc azali bena vient nga o to zaki kulia na e esika moko ezali na le mo apesa nga car na ye natambola nango donc vraiment azali pire vie nanga masolo ezali te belé donc masolo ezali belé beta ce solo moko boye bosonaki bosekaki anecdote moko abo wana tant biso tosali mouvement wana Basilique ezalaki donc ledia ayo tikela biso ba damage ba soso ba carton ba soso mais vie mbale akala wana vangi na faille on dit voilà sur ce qui est bon répéter à Bibi sur tu colia on a bon changement peut-être bon ça qui est un peu compliqué hein pour bien la vie mo ay compliqué bon vous avez moi changer na mais en tout cas et là on a ces pelles na banda to ye banana ombalé ti no zamba ko bengaye avec personne respect trop pour tout ça même album moko na VV et pas vers qui c'est bimate mais on a comme na cha banzem il y a 4 chansons on a cha 2 chansons tout ça li album donc avec respecter trop alinga trop même série moko boye za ko balinga bazwanga za ko balinga bazwanga ta kombala yo ki ngwa ke na bureau na bango ki no tombo ke la bango mabe ala su ben na ye o le dia pesa ka ya sombela ka ye apesa na tambola na voilà chanter la yebi apesa na ben na tambola na ngo c'est une très belle histoire ouais donc ala vie mo ka linga trop vraiment trop na iba prévu ali ce qui moi vous a to chaper image to beta na la télévision, donc moi j'étais la deuxième personnalité à groupe quoi. Alors de qu'est-ce qu'on a Yalengos? Yalengos c'est mon vieux quartier d'abord. Tu es bien dans le quartier et puis tant que bah musicien et à ça qui fait mon gentil. Mais puis que quand famille a des outils mais qu'il est Yalengos a payé ensemble à costume moi d'abord ça n'a pas carré à chocolat bah payé ensemble à costume. Donc vers c'est l'embati. First number wana kina pesa nga ngo wana kubosa na ngo te ngoni yango moni même mona na cyclo mona ya lengo si ya mosi azala azape na salle azala na Paris to solo na kina ye donc akoza na biso ponga na yebi bébé cyclo na yebi bébé si ba koli talaka kuma akuma to sala ba kwenda photo ka donc ya lengo sa ki vient ngai to sai ko sala sala même tanga ba diga maladie na so ki notala ye tam so kutana do via avec un appel. Alors, Kabila Bissou, le selon mon Yalengos, anecdote mon Yalengos. Non, Yalengos. Non, mais via Azaki n'est pas un problème. Yalengos a un problème que Alingane Boseka, Alingane Bamoumi. Il n'y a pas bien de nous tabamoumi. Il y a Alingane Bamoumi. Kanetio. Enfin, des images à l'oba. Quand il y a une image à Bamoumi. On a dit bon, c'est bien. Ça, même à temps, on a mis la musique, on a un concert, on a mis maman Bayaka. Mais, pour la bolingo, il y a Bayaka bolingo, balingi, mon eling. Alors, donc, il y a un mot qui vient dans la qui n'est pas naïf. Je me suis la coupe naïf, c'est le mot boévien, et moi, comment un peu déséquilibré, et sinon. Bon, ma soeur souvent mais il y a les mots c'est mon vieux pour le truc trop bien vient na kauka nga yolo na kende pa na bango to va la vie ma solo et belé. Alors je vous rappelle encore que le 15 septembre il y aura ce concert que Bissou Santo de Ngongo qui va rendre hommage à Yalengos et puis aussi sans oublier Ombalé Bini. Il sera pas seul, il sera accompagné. Nombreux sont là, je peux enlever le meilleur. Je parle de JP Boussi et je parle de Carlito, je parle de Willy Bini. Ils seront nombreux, ils sont là. C'est une occasion à ne pas rater. Les nostalgiques, venez. Vous qui ne connaissez pas, venez découvrir. Bon aussi, Koyo. Totalement moqué.
banzembo ya lengo so yebi pesa biso ba primus ya concert en ngoleka banzembo muka ya lengo so yembi okumba biso après toke na bim ya lengo ça na ba répertoire za mo la IP ya ba banzembo lo ba esa sera wi o na bi o kelima wa na ora ba susi esa sera wi o na bi o kelima wa na na le la bo chérie ni baba mo mama o si c'est na le o chérie donc baya ebele baya ko ba répertoire wana ya tobeta banzemba lengo c'est presque il y a bimi ko tokoloba te pour bimi mo to beta nyo c'est parce que bimi na zaiko a sali soki plus de 30 chansons plus on va trier ba totalement mukena ombale okokamwisa ngai pamba nalingi yo na motema uta mokolo ya liboso ntango tokutani ngai nazali kokebisa nzoto motambo etingamisa na porte ya ndako bango bapikola motonga naza kolota pene nakolela motu mpe moimai na miso donc baya osepela mongo mpe bakolinga meme Sandralina yo anga Sandralina yo nasalaka motema pembe ana boyanda kwanganga ataleki ngai ndelo Sandralina lelo na ndimi ngai natumola yo ami kitoko na ebengaki ngai olemisi ngai otkura ya inga en tout cas mayombe kuzanga eloko uti mais kobosana te adi bainvité bazali donc invité spécial parce que tu le vois que non tobinga pe bana na biso tobinga pe baleki na biso baza na biso alors toi on a invité na biso zali depuis Pomba Nuance OK na biso c'est il est bon il a voir des exercices pour est-ce que le répertoire na maîtriser ata moko mibale pe na oyeyi OK to pesa moi temps oyemba na biso na podium et puis banzembo pe oyo yaye toko répéter moi quelques chansons bazana chanteur na biso oyo héritier a tigé biso na poto héritier salut Watanabe a tigé biso Olivera Olivier Olivera Rosana biso akoyemba na biso ngu pe yo mutuza kana basi ojata musi moko te bon au moins pena si le moto obeta wana eza pena si basi ba la guitare auto obeta surtout ça hommage ya Bini Mbale na Lengos tozana image ya Zaiko donc les rois pena Zaiko maman basi si le pesa la raté. Merci beaucoup de Souza toko beta c'était le Kabongo surtout la date na endroit auto aussi ça solo donc le 15 septembre au 6 boulevard Galiné à Genevilliers nde sika tokobeta na tapis rouge pa ya Freni Mputu na Genevilliers 6 boulevard Galiné à Genevilliers kuna nde sika tokokutana na salle ya kitoko climatisé salle ya kitoko boya ko découvrir eloko ya ndeko na biso eloko asali basala ya bongo eza mingi te Freni Mputu yebi kaka na portako na Caire tapis rouge. Voilà pourquoi nous allons demander à vous, les femmes d'affaires, Mami Mata, les femmes d'affaires, les femmes d'affaires, Demi, Balamongo Kelengi, Bozangate le 15 septembre, Tobo Sanité, Paris Lissanga, Marie Florence Moutouali. Alors je demanderai, je sais que Bozangate vous raté le côté, les femmes d'affaires. Mami Amba Ida Amba Mami Mata Boza Ebele Toya Tobina biso bato tokoli Denis moteur Mami Mata Bozanga Teko Tozela Bino Tobo Sanité Marie Florence Moutouale Yemoko Paris Lisanga Tokutana Esala bien les femmes d'excellence Tobo Sanité Yemoko Yabakafu Domiti Makenja. En tout cas, tokozela bino mukoloana mukolese moto sepelaka mukanga pito de laka. Nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission.
Et on dit comme ça, tu veux dire? Nabosana ko ba maman oyo ope balandaka masolo partout na Georges Nungiamudila zwa maman le 15 septembre vraiment présence mekozala esengo mingi badada mosi kisasi kamata équipe mobimba yaka na bango na concert et puis na bosanité Brigitte Katanda, maman Brigitte Katanda, Véro Mangoi, Chantal Ikwa, donc maman Boya et Bélé Boya Tobina, tout Sangana Tobina. Merci. Chantal Ikwa, on la sœur Nanga, donc sœur Nanga Penza. Donc on attend la classe, mais on a sœur Nanga. Parenthèse na Fachi le fils il y a petit à président alors je disais comme ça Gani Bomoko président Wessi bon kaka Patrice le la bisofu louana le vieux Peter grand spiritu na bossa libinote gozala bien ya Joniko Star Mboka Joniko Bienvenga mane Motina nilina lele Pesa luza sangonanga Na pati kikundi alonga mwaka Nana kondibana nata kondiba Polika bomona nina miso Solution et amis Et paye à Patrick Malois Vengi Pompe funèbre Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.